Nazui appelle un de Komoko à Bengabi, mon cher, il y a un contrat ici, Bazoluka, Mutumoko, pour un projet Moko Boye. J'étais contacté, alors na Nelingina référé Bango Yo, vu éthique na yo, il y a travail. J'avoue que j'en étais flatté. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na diaspora, tosolo na bosolo lelo. Lobi soki to bongoni, Kongo na biseko bongao. Kongo na biseko bongao. Bienvenue sur Biso na Diaspora. Biso na Diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dilsi kouta bongo mikili ya Canada. Lelo na lingina lobela likambu ya réseau pe éthique de travail. Pour ne pas tovai na ba mboka mpaya, surtout ba eto botamité na ba mboko tozali pour tout s'épanouir, pour tout ça là, comme on dit en français, faire notre place. Réseau est très important. Et quand je dis réseau ici, ce n'est pas toile d'araignée ou yebi oyo yebi tel ou yebi tel. Comment c'est très important pour na épanouissement na biso, pour na to quoi ko s'intégrer, pour to quoi ko se développer, to quoi ko se réaliser. Malheureusement, je constate aussi qu'il y a une communauté ezana batu oyo bayebaka valeur ya réseau te et bazali ko négliger yango. Réseau bandeko na ngai ezali eloko makasi ya ko soigner et c'est ce qui se fait na ba milieu nyonso ya ba faire boyebi. Réseau tel ayebi tel na lobi. Ndeko moko bengi ngai ndeko mso congolais ye ndeko msusu congolais abengaki bo modi ya réseau albina zana nina sala likambu boye na projet boye nazoluka mutu moko kwa combler poste tel donc asa aranga service tel na kata projet wana endeko oyo lokola ezaki force na été a contacter ngai parce que zali force na ngai mais a insister alobi oyebi ko sa likambango pe na se plaka na éthique na yo ya travail enikoloba biloko na mi balende sali ke ye akwa ko référer ngai pe nazwaki contrat wana merci pour ndeko na ngai nde na tirer leçon o ningi na partager na biso a to ba ko soigner ba réseau et na monaka ezana bato bazali ko bebisa ba relation na bango facilement parce que ceux qui azo soana sous na yote akoko soana muninga songolo il y a des gens na mona na kata communauté na biso qui négligent ba contact na bango simplement parce que lelo ayebi mutu mususu a découvrir mutu mususu yo mutu ayeba kala azo ki peut le souster ou bien s'il y a un conflit il ne se précipite pas à quoi pour régler conflit na zonga na kati ya comment ça communion malam bozonga communion malam a konegija surtout ndeto mentalité ya ko dénigrer alongba kuna ya fukela nga facture ngana lia repa na e a esili a bibsi pe contact na ndengwa na kenae mais la vie peut te rattraper hein. Par contre so ebi ko soigner ba réseau na yo projet mo goya bazana besoin mutu moko boye ba komeli ndeko moko boye ndeko na ce n'est pas sa force na kata réseau na nga na ebi mutu tela ko sa likambo le gros boza en bon terme a bengio pe a confier yo yango na bisika be na kena na vie na nga likambo a réseau na uti ko lande mission moko ya mundele mo bona yebi na nga été mais na domaine technique na mambo ital musique mutana na parcours na ye a raconté que à un moment donné à vie na ye ayebaka mundele moko bona contact na ye mundele azaka na musala na société moko boye comme ingénieur de son et bongo ye mundele oyo wa sa l'émission à l'époque azalaki nanu qualifié te mais azalaki na talent. Alors mundele o azayiki na contrat azayiki ko sala azayiki ko zo na kintsue ki azo kotisa ye na bureau bazo travailler ensemble et comme ça lui prenait aussi encore plus d'expérience et les deux sont devenus des grands noms en France, des grands noms. Ndeko na ngai na remarqué que na mindele ko vivre na bango ko soigner ba réseau est très important pe ko soigner éthique de travail. Na gagna ba concours sous na vie juste au moment où tu non comme on le leur ya qui na kati ya comité totally aspect tel to monaike tu mérites bourse wana
Ah bon, mais zana mususu bayebisa ngai ye komune yaki na kati ya comité, mais vu aspect tel, vu aspect tel, tomonaki toko confier ye mandat wana te. Ndeko nanga des fois to se plaignera surtout biso batu mwindu vis-à-vis ya mindele, toza ko se plaindre racisme, discrimination ezali. Ya solo ezali. Mais na remarka pe que des fois c'est l'image au biso mo to projetaka ndebo makabiso. Oui, puis pas mindele par exemple, achana mutu na ye que mutu mwindu est capable de rien. Biloko qualité est capable de rien. Et ceux qui par hasard ba pesi yo musala et que na musala au confirmé que mutu mwindu qualité et pas na ezalaka te, eh ben tu ne fais que renforcer image à ma bena o ba mindele ba kola nango déjà na bomwana bango ndenge ba yo kakape yemoko a expérimenter ayo mona ke mutu mwindu qualité et salakate. Et l'autre aussi simple que notion ya temps. Et yeba nango abatu mwindu côté temps ba kenate. So ba pesio responsabilité moroboy. Et puis yo côté temps aux fiabilité ou confirmer ma kambouana. Mais quand tu fais l'inverse, mutakolo ba on ne peut pas généraliser. Tosaki kam moko boye, tozo solana muninga moko, collègue na ye gestionnaire à musala, abengie, alobi, naza na poste moko a combler awa. Est-ce que za na mutu moko ko référé ngai pour topesa ye poste oyo? Et là, muninga oyo tozaki ko échanger, abisinga bi, nazo penser na ndeko tel. Mais, mutu naza fiabilité. Mais nazo luka musala. Yo munindeni. Bandego, nazo ki courage, NLC, ce que ça a souci que tout sunga ya zo musala to nako encourager au référé mais mutwana toutes les fois na sala makamuna ye aza fiabilité aza mutumo wako lâcher en plein projet aza mutumo wako peso parole mais au respecter en côté albi effectivement nga peine expérimental ikambwana moi to recommander ye ezati mais yo tango ko yoka boye ba recommander to ba fo mutu azwaki cop moko beaucoup to abombelinga ba bombeli yo parce que za fiabilité de unanga na yebi ndeko na biso moko boye congolaise na musala moko place asalaka abandaka pe na base échelon là oyo pindo akalaka au moment tozoloba après quelques années akoma gestionnaire azo gérer et gérer à peu près 15 personnes mindele nde ba matisa yeti na niveau wana et souvent témoignage mindele baza oyo sur babi yo éthique de travail na yo ozo mériter plus que ça ozo mériter plus que ça et chaque fois qu'il y avait des opportunités ba poste ouvert ba mindele ba collègue mindele ba zayi ko encourager à appliquer yo ozo mériter poste wana mais yé moi zayi ko mona pena ke no habiter éthique de travail na yo s'il faut que ça la recommandation non ça recommandation et ba ninga na ba mindele ba ça recommandation azaboy akenda appliquer ba zuye poste monsieur fungoma likolo kaka ba ninga na yo na ba mindele yé moko mutu mwindu na kati wana éthique de travail na yo ndengo s'il faut qu'on recommander ngana ko recommander muta recommander amati ti akomi gestionnaire ndiko na ngai est-ce que yo tokoki ko recommander yo nasalaka musala moko dans une manufacture il y a plusieurs années passées il fallait à un moment donné na longwa parce que ba contrainte mo izalaki et na ke sa directrice et bon ngai semaine nga suka musala regretta mendingi noko kebo na l'accès ba contrainte tozali nango na bien ce que soko régler ba contrainte oyo ngana otikala abi malheureusement moins na régler contrainte les até parce que sur les 170 employés à l'époque je pense ceux qui n'a pas sur telle faveur il faut pas na sa faveur na banso en tout cas bref il faut yana longwa mais aloba nanga likamomoko est-ce que vous avez ba camarade moko te ba congolais lokola yo ko recommander biso et na moment wana bazai pe ko embaucher il y a 2 Congolais bayaka ko sala entrevue. Na entrevue bango ba tuni bango so bayebinga. Au point que tant bayeko embaucher bango bande ko na ba surnomanga kombo a compagnie wana. Ba biyo ko compagnie. Et moi je partais. Mais avant na longone se wandeko. Réputation nanga esali ke tango boye à partir ya image nanga ba zubino. Nga na zokolonga. Botika ko garder une bonne image pour que si manabino bande comme souper bazwa musala et je pense que c'est ce qu'ils ont fait en tout cas na yebité et soukawa puis ça fait longtemps mais au moins ici vous voyez que éthique nanga travail et ça la ki ke oya embauchenga
à penser que ce qui a recommandé ma camarade nanga, c'est que je me tiens avec les gens au bazar la même éthique qu'engaï. Voilà l'importance. Il y a réseau, puis il y a éthique de travail. Et qu'on fungolelo ba porte. Et ça, quand nous développons, même dans le cannabiso, et qu'on servir. Mais malheureusement, dans le cannabiso, c'est qu'on met de l'avant qui tribalisme, qui mbokatisme, qui nininisme, qui a éthique de travail ezalité mais le roi na yebi au vandawana. Éthique de travail ezalité mais le roi moi na ya village na biso vandawana. Ça bâtit pas. Ça bâtit pas. Il faut tout apprendre awa yangonde toko komima na mboka na biso. Réseau oyeba ko soigner réseau na yo ko zalaka mutu mote conflictuel na sens que si les kambo ezali o régler yango ade alongbelanga kuna au BBC. Éthique de travail soko ke na place ba pesio sala musa na niveau oba bazozela. Par exemple de komo wa recommander zana conscience que awa bazwinga parce que ndeko songola wa recommandenga soki na BBC pepo na ndeko wana soki na bongisi po na ye mutu oya zwinga akoyebisa ndeko a recommandenga que vraiment tu m'as recommandé une bonne personne pe à partir de ngai bakoki pe kozwa ndeko mususu. Et si jamais aucun na place musa ba recommander et que moni que ça ne fait pas vraiment ton affaire, ce qui peut arriver tant vous allez bandana tant vous en kati c'est pas la même chose. Mais au lieu mi bunga kaka ndengwana au lieu ça la biloko ya désordre au tika témoignage à mabe zwa courage que noko yebisa mutu o ambosha que bien en tout cas dans la réalité ne ko mona ke o eza isika na ngate je préfère na tika place na mutu oyo akozala meilleur que ngai okobima otiki image à bien otiki témoignage à bien même mutu a recommandaki yo akozala même si yo sali musala te mais akoyoka mabete parce que obimi na ndenga bien mais soko obimi na ndenga mabe obebisi réputation mutu a recommandaki yo obebisi image ya communauté mobimba moyeba zo ndeko musu ezali te mais toi tu t'en sors parce que oza je m'en fous non toyeba ko soigner ba réseau pe tozala na bonne éthique de travail yango nde ekofungola biso ba porte contrat on a bete bien du solo nazui eza ngate na senga kiango ekwei na maboko ande ko mususu ayebinga donc valeur à réseau a recommandenga côté ya éthique na les mois $100. C'était ça que je voulais communiquer. Ici Jean Dinsil ko utaboko Canada tozokota automne Mali les bandits nde tomona na balasima kabola osungape batu mususu so zape na ba sujet olingi to partager pour esunga biso ba congolais na diaspora proposer yango à la prochaine.